encore Bambote Nabino, Mbote encore na Washington, le grand pays na Munich. Hein? Mbote na Papi les rois carte illimitée formule Souka. Mbote encore na Alvaro Mwanza, le prince de la paix. Tokutana à place Tokutanaka na Lyon na route de Vienne wana et pas Yassim c'est biso na biso. Voilà boibinga na salaka mwana ngaba na yambi mwana ngaba arata nzongo. Lelo na arata lelo to solana no penza. To sona arata nzongo to yebananu moi to un peu plus sur arata nzongo sur la famille nzongo. Arata boni. Merci beaucoup vraiment Papi Gen, Mikolo Belé. Tout le monde a raté, tout le monde a nié. Merci beaucoup vraiment Papi Gen parce que bon, voilà. Je vous rappelle à Tozana Net Print Kelly, hein? Voilà, Léoto Mirano Solaviana Arata Nzongo. Alors Arata, yo ou t'as vraiment la famille Yabanzongo? Bien sûr, je suis Nzongo. Vrai Nzongo. Babota bino combien? Ngai na famille na ngai Papi Gen. Lelo toke moi bien. Pour naza très chaud mais ubaninga bien. Da ko féliciter na nous site na biso yo. Tolo bela vie. Donc ba tutu o bolanaka Papi Gen na ba événementiel na vidéo na caméra na ba collaboration sur ça ba cérémonie ba fête et tout yo ebikara vraiment bola na sitio parce que lelo meza lumbe moite parce que bani a déjà ma famille nanga autant la famille combien de personnes, il y a combien des enfants? Tous a déjà plus de 37 enfants. La famille non la famille Nzongo. Donc quelle est la famille oya yo botama combien? Tous à 10. Tous à 10. Moi le bosso combien? Moi le bosso sert dans Pauline. Bah fan nanga vraiment lelo vous comprenez nga. Vous comprenez mon émotion, je suis désolé. Bon, je fais choix. Vous comprenez nga. Donc il y a un liboso comme on est Thérèse Nzongo Akufa que son âme repose en paix. Deuxième Nabiso, ma sœur elle s'appelle Jeanne Nzongo Aza vivant. Troisième Nabiso grand frère Nabiso José Nzongo via kola déjà na bambongo déjà père nanga zalara déjà na ba ancienne mo déjà bambongo yango pezo landa biso banini ba ancienneté mo déjà tokuta déjà na ba famille mo ya ba héritage mo boy de héritage à ba famille pour la troisième ouais troisième José Nzongo. Quatrième je suis désolé ma sœur Pauline Nzongo qui son âme repose un peu ndenge zalaka donc naza ku fatigué pour baninga na ndenge mo boye te me bato mona ra dide Nzongo ndo manga arata Nzongo abizo baninga déjà on peut na zongi mana Doremi yo ebika cinquième tuzai na date Nzongo. Donc non 5 ans tous un grand frère Nabiso ye azali yo za mona suka Papi Gen nga na koti na vie sociale na ote mais yo koti na vie sociale na nga na yambi yo o yambinga mais toke pe malembe ti donc cinquième Nabiso grand frère nanga fi Ambroise yazani médecin
aza licencié na ba droit et tout médecin. 5e. 6e ezali sœur nango Odette Nzongo. Bon, il y a une femme commerçante. J'espère que vous avez déjà 3 millions. Il y a dollars. Parce que bien voilà, na ba commerce na salara. 7e. Non, 7e. Colette. Ok, que son âme repose en paix. Ça là trop, surtout pour Nanga. N'ayez déjà bon na ba âge moi ba 14 ans. N'ayez déjà $10,000, $20,000, $100,000 na ba âge wana. Voilà, na ba minanga ba kufa que son âme repose en paix. Masa nanga Pinero na Lemba. Tozena mona ba vena bébé ski yoebi. Bana ba déjà ofida ba minanga akufa son âme repose en paix. Colette, voilà. 8e. 8e Placide. Azawa. Non, akufa. Ah d'accord. Donc 9e. Yeba bete bal la télémara abouye bal mo yara ba beta bal selon enquête ba munara azalaka na mbongo ba tindelaka ye 30 000 €. C'est pour cela ba voleur na ngaba na ba voleur ya Lemba ya bakinga sani ba brakaki ye. Bon aboya ki opesa ça qui au fait ya ba brakaki ba bete bal akufa mon civil comme ça. 8e de Didier. 8e Didier. Oh, 9e Didier, non? 9e Didier. 10e de You. Mais journaliste, yo so bossa la voilà. question. Voilà, donc je crois. On na 8e, to comme si on a 9e. 9e. Donc 9e c'est Guilain Aratanzo où je me présente, chef traiteur, chef d'entreprise, chef événementiel, maître d'hôtel, na prendre nango awa. Par rapport à sœur nanga Pauline Zongo, tant à bengisa ngaya na cumuler ba remise à niveau et tout par rapport à hôtellerie restauration parce que ce que le bioza cuisiner na Kinshasa eza oza boy qui boy yango basala yango apé ici on appelle ça les femmes de chambre batongi pe ba flat na kine na ki boy wana bango pe bazana ba boy. Donc vanité de vanité et voilà donc ngana mutana famille moko. Mais Didier le monde t'inquiète, Didier 9e hein. Mais c'est les journalistes pourquoi zambangu mbangu boy. Ngane 9e, Didier ne 10e pour y aza chef de famille. Arrête Nzo. Voilà. Sikoyo. Comme manga bongote. Pardon. Arata. Non bien. Batu balingaka bolimbisa mwa muke. Batu balingaka bayeba balobi Arata Nzongo ba bebisa ye. Tango yoka baloba bon sala wonde papi Arata Nzongo ba bebisa ye. Donc papi gen lelo yo nazana yo ezatolo la vie. Donc je voulais dédicacer mes amis quand même on est en France. Je suis un artiste et humoriste et comédien. Donc lelo boboni bandeko bolandaka biso na banzela nyonso na Facebook, na ba YouTube, na ba Amazon, na ba Viber tout bino mon boye ba biloko yango ya bino ndenge ezalaka kaka. Donc na ko remercier na Kinal Maleko, donc un artiste, comédien, humoriste, donc bana mai nyonso ba chéri tout à vrai ce qui vous en a pour ça vraiment bon la na ba Facebook na ye et Samba de Paris ye kutu azanga 500 € par semaine donc ba fibo découvrir ndenge zala kaka na ko remercier aussi vient nga Janifal ba biso belé kotoza non na PDT na gete papi gen Janifal yayo ango ndenge za ratanzongo toleka ba question na ko déranger trop parce que vous a chaud donc papi gen so zaki mutunsu toyebante mais na beto nzeta caméra o donc ndenge za toleka
Tellement la tunique question, battu que bat baloba, que non, arrête ta baby ça y. Donc, voilà, toza na yo, va Fanny Kazet, baza grande dame kotoza, Mangoroto, Aurélie la Lyon, bientôt arrivé à Paris, Boyebi, Nengeza, Aurélie la Lyon, grande dame, Nekese. Donc, na kuluba mingite. Bon, la famille n'a pas na soukisa, pour na papi gen nazai professionnel, toko kende nango ebelete po yo yebi, to bana mambo. Donc, na famille nzongo c'est Pauline Zongo. Wa bimisi na part na biso. Tous la famille sous baza 8 7 7, ils ont beaucoup de l'argent aussi, mais ça ba mbongo moi ou ta déjà ba famille. Voilà, il y a un peu ba chance ces Hollandais na qui cité. Donc arata nzongo naza 9e na famille nzongo. Mais Didier Nzongo aza chef de famille. Donc pour na sukisa Timba. Nabi, on a une question. Réponds à la question. Nabi, Nabi Batbaloba, non. Arrête, voilà, vous te béba à Doka. Mais est-ce qu'on a chef de famille, na dans 9e, mais Moutasouka, Tozana 1 tina 10, mais c'est journaliste, c'est eux pour t'engager. Ils ont question-réponse. Et voilà. Les volants de Makambo, check. Tous les cas. Quand tu as vu chef de famille, la 9e, la 10e, tout ça na question. Les lomana c'est pas si va faire n'anga n'engezala oibika, tous les cas. Nabi boy. Nabi balobarake, oib sabatu, wana nini obalobake non. Arata nzongo ba baby ça ya, ye mutu beba, oib sabaoni. Na tout on a tous 4 ou 5 fois. Non répondre nga karaté. Ah, bon tous les cas. Donc na koloba mingi te boyebi. Orgamata grande dame na dédication aussi lisinzo on a Bruxelles babizé belé ma sœur j'étais beaucoup et voilà denzoro donc la zone non a papi gelelo tozali lelo morote a lumbe mais toza na problème yo ebikaka na koyesa no ba fa na ngai nazali 9e na famille nzongo donc na famille na biso ya Pauline nzongo o boyebi o afula biso je suis 9e. Ah mais non bien ensemble Benjamin habité sur retourner là pardon. T'es dit moi là pardon. Est-ce que t'es dit Pongi? T'es dit moi là. Arrête, non répondez nata. On répond nata. Mais c'est des journalistes et autant nous a mamaé les belé ngana sur 9e na famille na. Mais nabi baloba ke no yo ba baby sayo. Ah ngana za mutaliboma. Baloba bo. Te ba moi tu ba bi ke no yo ba baby sayo. Arrête mutu beba. Ba baby sanga na bela sida. Éviter que bébé ça pèse à bajar et belé vous avez taliboma moumi moi simsa touche à son maladie et bah personne qui sa famille ne boloba selon les rimes pour les Congolais peut-être na belle saraba tout peut-être na raté parce que na aida plus les gens ils ont beaucoup de l'argent na aida plus bon, papi gena même la ité to eba na le loté. Léon na lobanabino arata nzongo nazali 10e na famille nzongo. Donc na sukisa, ramakanga libota donc rainde fokolope gai dans la protéger un peu ouais voilà. Voilà ce qu'on parle à tous. Ngam no comprendre te yom to comprendre. Non tout c'est comprendre. Question non on dirait. Ah mais to komi. Na bien on komi. Ah bien sûr. Mais ce qu'on répond les bêtes dans l'épisode. Mais yango tina binga na mwana suka. Ah pardon. Obige pardon. Aïe 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 aïe. Oluka makambo kutana ole bien na kutani na. Ah. Arata nzongo. Oliko danser na lelo forêt. Mais olelanga neni ngana za lesbienne pour lelanga ngana lembula. Na bien kolela na sens que na sepel na lelo quoi na makambo na ba réponse. Kinal. Maleko. Quand tu sais comédien, il y a ce qui s'abinote. Bon, tous maman c'est que ça t'étolika. La die sobé dégâts coûte. Et bon c'est pas ça là. Tous les cas.
Soyez là, comédien. Face à la parler, hein. Et voilà. Pardon, vous tenez parce que nous comprenons. On gamate à Bruxelles et voilà. La co-dédication aussi, Yolande Ngeleka, grande dame. La co-dédication aussi, Socrate Bozede, na Centrafrique, Oebi, Kotoza, boss de boss. Et la co-dédication aussi, Oebi, Kiki Sassou Nguesso, na Brazzaville, grande dame, et voilà. Ah, bon, arata. Tout cela, non, tout cela, hein? Bato baloba keno, arata mutu sala raté. Oui, ça va. Ngai bomonaka ngai mutu sala raté, très cher compatriote, peuple congolais. Toi qui en a pour toi, parmi beaucoup de gens, tout ça est fort. Moi, j'ai fait un effort pour moi. Na sali, na koti na collaboration, il y a hôtellerie-restauration. Un jour, pour aider le peuple la congolais, communauté congolaise, donc, na sebe effort, na coupé ça gratuit. Na ko bandabino kaka. Ba mama na bandaku. Je suis cuisinier, chef de cuisine. Oange asa la mayonnaise na fait maison. Aux huit moutard, au babenga moutard. Parce que pour monter un pièce, on appelle ça pareil mayonnaise. C'est facile. Faut boire bakolamba. Laza cuisinier, so ina aidé binoté. Pour comment on a ramené mutu mone bo finga nga mutu ça la raté. Pour ça la mayonnaise là yo, on tient moutard. Aux huit jaune d'œuf, au partager blanc et jaune. Quand même, il faut partager parce qu'il y a des aiguilles, ça peut rater dans les terrains, papiguette, fadi kaza de ebi. Donc, au partager jaune, na blanc. Au thé jaune noir côté, parce que c'est les ingrédients. Il faut avoir sel et ses poivres. Mayonnaise. Aux huit. Marmite nabino. Nzungu. Ozuyango, paleko, bolanda kosala mayonnaise oyo, eza fait maison, bolanda ba ingrédients, sel, 7 poivres, jaune d'œuf à côté, blanc à côté, bolanda nga, osangisi ya, côté blanté, osangisi jaune, moutarde, sel, poivre, sel un peu. Pour moi, elle est que belle. Aujourd'hui, l'huile d'olive. Parce que tu ne peux pas mettre l'huile d'olive. L'huile d'arachide. Ou l'huile de tournesol. Ou sangisi yango. Mais c'est journaliste dans le vini. Pour la mayonnaise. Ils ont aidé au fait pour la dame. Arata. Naïbo, hein? Répondre à tout au balobaki arata mutu sala raté. Tu sais question moka no go répondre ngate. Bon, problème est até. Nga mutu sala raté. Na lo basiko na kita. Ozui muta. Ozui jaune d'œuf. Ozui l'huile de tournesol. Osangisi yango na lingala. Ozui sel, ozui sel poivre, osangisi. O mijoté. On retient la robot pendant 10 minutes. Babenyango, mayonnaise, moutaboué, moutaboué salaraté. Blaquette de veau. Il faut avoir les ingrédients. Carottes, champignons de Paris, œufs entiers. À côté, parce que c'est les ingrédients. Voilà. Quand on la viande de veau. Ou épaule et tout. Aujourd'hui, lait, un peu, ce n'est pas des litres. Non. 500 grammes, non. 250 grammes pour 3 couverts, 4 couverts. Ou tu lait, ou tu crème. Ou tu la blaguette na yo, et faire cuire. Nanzaro lak sabino. Aux huit crèmes. Voilà tout ça, l'on émission comme ça. Aux huit crèmes, au télé. Yoka.
Yokano. Na blaquette na yo, otie jaune d'œuf. Arata. Obwaki yango. Otie sel, tout. Poireau ezanga te. Bayoki. Champignon et poireau de Paris ezanga te. Ozongo sangisi, muta mwanza maele te. Toleka. Papi ke lelo za ba dédicace te. Siko OMC bononi. Naza kolakisa bino. Voilà. Na moni pena kino awa soto bito vanda wa. Tola arata nzongo. Ouais. Boni BBC siko. Santenene. BBC Kotozali ça va BBC nzongo c'est ma nièce, ma nièce on peut baser belé hein. Ezara yemote kota zaza bien. Ça bien siko. Non, santé n'est bien, azani na problème te, azani mongo te, azana problème à loyer te, a défi mongo à mutute, donc bébé senzo a bien. Parce que yo ba femme seule ba sala oni, ba femme seule ba sala oni. Ba femme seule ngani ba sala oni. Ba femme seule ba zami te mama be. Yo mo ba bengana onanda kombele fo. Te nga bengana nda. Ba momi wana musala na mo ba bengana ba musicien na banda ku ba musicien ba bombela ngala yo bengana ba sekele ba musicien la kosi bato ba théâtre la kosi bozo banga mutu na ngesala abiete na mona non na ba commentaire na mona nanga je suis pas bête voilà je suis pas bête na mona boloba mutu abiete. Vraiment, peuple congolais, vous comprendre. Naza en collaboration, moko, je suis quelqu'un. Je travaille dans une entreprise qui na sebe effort que pour aider peuple congolais, le lot na aider bango place ngana sala ba formation na tia bango. Donc na bi un jour au fond d'anga bo bepsinanga parce que congolais boa bazoba na ko aider bino. Po boye baba métier bo pangusaka banda bato bo pangusaka banda ku babenga bo baboyi baboyi on botongi banda kukunati oui ba on peut bana baboyi ozomona nde tuzo payer oui tuzo payer ba vanité moko boye pour dire rien yo zo jeune garçon abato poza na mbon taza mukanda to tiena ndako ozolambele malangwa ezara malangwa tilapia. Oyoka fumbo mo déjà là ba 4 jours jeune garçon ba sika yozo dog seka olie ba mukongo boza mitema mabe yango nga na lobby basi oyo boza na ba moyen te bolinga mibali te ba escoquer bino basi oyo boza ba française ba kuzuya uyiba bino mikanda nazuyi bisabino bo fongola misu mibali ya mboko oyo bokabela basi te. Basi batia mbongo na makelemba boyoki mama na ninga meli batute na mo mama mama na likelemba nani mama likelemba ameli balanso ba femme c'est ba tia ba mbongo na Deborah Mombo yayo ango shida ibula voilà mama maman oiseau réunion bien dans la Londres. Ah bon? À ça la balike le maman balobseni. Ah mais bala akimi. Te ba basio ba bota ba basio na sikoyo bateka ba kombo ya ba bana na bango pai ndenge zalarati. Siko ba papa na ba pesa ba poisson alimentaire te, c'est pas bien. Ah tokomi na suka pona lelo na tika kata nzongo suka vendre ba staff là je crois bon ndenge na kina ngo penza na ndenge nini mais en tout cas arata kenanga penza donc ponga ngana kina yeme ye penza akenanga donc na bilo de bolanda biso arata kena biso tout mokolo ya oninga zong sabiso ye moka zong sabiso yo zo ni mate ba femme selo ba bengala ba tunanda botu na nikesi na fils edu nikesi ba ka wa saper yo ba bengala Fadi kazadi yo kabiloko dieke. Betika bela. Deka. Heya. Dans la fille c'est double bela. Ah, masa utanyanga ba momi soute. Ya ba la vina roba la soute.
Arata tika autant tabakoma bato à part. Masananga fils Dougou témoin. Héritier Scramwell est témoin. Ya biso sala groupe mo wa Kaida. Ya to renya fort. L'état que bazo ba mael était ngato za rené na bana maya. Et soit quoi likamba. Bana maya bazana ba lara danser mais. Mais likamba ngo soit gayo. Ah? Likamba soit. Te nga soit nga parce que na rata vie à ce moment, so na sala ba formation na ngati na kimile ba évolution na nga oté papi gain voilà non ça non la ça ba recette na ba parabole. Et voilà. So on ça la crème brûlée na like ça bien. Non. Na bien. On ça panakota. Na ko expliquer non ba maman, bon no ça la on fait maison. Na bien yokana. Na obi. Bourguignon, na ko like ça bien Bourguignon. Na ko like ça. Arata ngam na yambio. Na bien. Ouais, na yoko touro. Yokana. Na bi les temps ba muté sala te soka yo. Mais na bien. Papi gain na question longtemps aux autres na nga ke muté sala raté. C'est pas grave. Bijou batoto na Allemagne, il y a eu un grand dame mon amour, il y a 3000 € dans soi. Oui. Et il y a les Sinzongo, yo ebi côté ana, nana ketchup a eu un moyo, oebi kat. Tabu fatu ya yo angoyo, ba grande dame. On a bazuyo na clip ga ya papa wemba bache. Voilà on a 6 semaines veut beaucoup ye moro butu. Azanga na soirée on a zanga so na ba 30 chaba na poche. Oui, ba wazangwa. Parce que nazaki gérant ya ser nanga Pauline Zongo akufa boye barate afunanga déjà nazaki gérant na ye. Afundaka. Non afulanga na lingala ngope moko na lobaka boyebi bolinge na loba lingala ya malamu to ya mabe bande kona ngai mutafulanga ser na nga kufa bon nazali déjà ba moyen apesa nga laver beaucoup parce que ba rendez-vous nga nazali mama Kofi Olomida ebinga ay batumsute parce que ser na nga za otinda nga na zwa déjà ba relation depuis d'autres en famille moto uta déjà ba héritage mo ya babenga ngoni ya bato akala yo bolo ba français bien qu'est-ce que le bio toza ba commerçant na famille na so voilà donc bola na ngate o mutu et doka tondeni ni o mutu esen mukana suis quelqu'un suis intelligent plus l'intelligent. Oh, let's go. Oh, des gars. Donc, je suis intelligent plus intelligent. Donc, Naza, na l'équipe Batoba, plus 5 na Maël. Ah bon? Na Gérara, ok, ça dit la cause. Na Gérara, groupe Lisbonne. Il y a groupe Lisbonne, il y a la Diesobe. Bon, na voix Jarnet, mon frère. Toute la famille Moko. Voilà. Na Gérango. Na entreprise n'a servi traiteur. Ngam na yaki na kotiaki demande na ke boza ba artiste. Il faut voyager après na ba cuisinier parce qu'il faut aider les gens. Les ateka tout aider ba artiste ou nini ba cuisinier na ba médecin. Faut pas voyager nango. Ce qui fallait pour poser au kanga mon frère, faut en gaz. Il y a des gars voyager na ba cuisinier na ba médecin ko aider pour na vie na yo parce que par rapport ya action ya accident vieux beaucoup en tout cas mango to belé pardon donc where son peut voyager na ba médecin parce que tu as de l'argent voyager na ba médecin na ba cuisinier na ba femme de chambre parce que pour na ba tricage venanga JB piano pareil voyager pe na ba médecin ça c'est la pardon arrête tu remets la souka mais néo conseiller masse il y a ba artiste voilà en tout cas bolimbi sanga pardon parce que bolimbi sont des questions réponses donc ça une question réponse dans le bon nena lobby ba voyager mais yo voyager nanga kolia na yo ba restaurant na kipango. Mais non, par rapport à moyen, mais aux a plus intégré que les gens gagnent l'argent des matos, ça là en haut. À cause de l'association et tout. Donc, les musiciens, comment au tabac,
azoguta kro ba musicien sous ba mo filmer nous na ba bisi où eza qui chasse te zala pe na bisi zala a règle tout si ça pardon tout si intervention ba vim so ba musicien viva ba doka na mo succès za tetane ba filmer nous na ba bisi dégueulasse to le cas pour tout ce que tu sais de monsieur. Bon, pour la ressoukisa lelo, bafa nanganya so bolanda agile arata nzongo na kolobama nazalaka zoba te nazali mutu moko o azali na posa na ngai bokoki contacter nga na ba action na ngai parce que entreprise na nga a servi traité artiste pour la ressoukisa parti mudiongo donc ya zangaka mbongo te parce que ye azawana azalaka na bambongo donc ba fi onyoso bolingi boka parti udiongo azana ba entreprise na ye donc nazali na Kilimanjaro donc ye azongisi animation na Paris donc kuna edoki tonga déjà ebukani olobaki trone sika yango bati yo pembeni yo loba lisusu papa ganga lisusu papa tokokani donc nazali na Fanny Kazadi je vais vous dédicacer tous les fans de Arata Nzongo donc Aurélie la Lyon bientôt arrivé à Paris et Ladi et Sobé donc na koloba mingite je suis là avec Papi Gen les grands journalistes vous tous vous connaissez Papi Gen comme on est là on est ensemble donc lumbe nazali na bino la chinois de Papa Wemba donc mon ami je l'aime beaucoup et donc na koloba mingite na ba collaboration oyo nyonso tozalaki nango donc Papi Gen kobanga te nazali na vienanga les grands artistes Johnny Fall donc ye oyo batu nyonso bozwa koluka ye lumbe bokosuka chez Didier Nzongo mokonzi ya Fokolo kotozali bambote belé donc je vais vous dédicacer aussi comme boyebi na koloba donc Rachel Mayemba grande dame bambongo ebele na ko dédicacer les restaurants chez Pichu Bengu na Aubervilliers bino moko boyebi malangwa chez Ser Danga Zozo loboko akura Papi Gen yo moko donc ça bikuwa bobenga na mibali na bandao tchak en tout cas pardon na habité soki ngande na comprendre te to bino pour comprendre te restez connectés. Si ton y'a Papi Gen. Voilà, là on est ensemble quoi. On est vraiment beaucoup, on est mal nombreux quoi. Ici chez Bisso na Bisso. Ah ouais, mais y'a pas Bisso na Bisso. Si on veut Lyon, on est mal Lyon. On va Bisso na Bisso T, c'est quoi Lyon T. T'as bateau de ça. T'as la Bela bateau. T'as la Benji, t'as la mère Aleki, t'as la Bisso de Diallo, t'as la Bélé. Bah ouais, ça va te phénomène, bah tu m'as bah tu m'as dit, toi bah t'es belle, bah d'achelo. On est ensemble moi. Ici chez Bisso na Bisso. Donc on met là bien, collé à bien, bah t'es capable de le faire. Dans ce mot il y a biloko africain aussi, il y a pepele, na pripé, il y a rien qui est. Ici c'est Sims Bisso na Bisso, donc tout ça passe bien. Salut, bon, tout ça n'est pas la Bisso na Bisso. Bisso na Bisso, chaque jour il y aura un bakulu na Bisso. Ce qu'il y aura à Wate, c'est pour la Tarabisca, voilà mon papa. Malobara Mamela Kaka, Valera Kaka, donc tout ça la Kaka. Ah, Rodia Bio, Nyonso Ezali, Nzombo, Pondu, Ngai, Mungusu, Likapu, Nandagala, Nakala,
soko lingo zongo na biso na biso na nsafu vraiment lokolo mpe ya sombo ezalaka awa donc nyonso oyo ya biso okokutango awa na biso bilengi to chez Sims biso na biso yoka bilengi moli ya kitoko ngomela kitoko te toujours biso na biso bisika biso love bino tout ngai moko ndeko na bino Sims Francis Diamana biso na biso nga moko ye toye lisusu nde kaka bandeko balobi soki oye na Lyon okomi na biso te en tout cas faut ça l'effort prochainement soki ekomi faut koma awa po awa biloko ya mboka ezangaka te. Donc chaque semaine, nous avons vraiment un rivage. Mambisi, un produit, biloko vraiment ya mboka awa ezangaka te. C'est ça qui bino nzambaza malamu 10 ans et cookie. Moi na koli talaka 10 ans. Donc voilà. Donc awa c'est ça qui bino koyeba kosola kosala bien na batu. Biso na biso marketing. Oyebi kaka banda to bandati lelo marketing. makambo wana nyonso esalaka biso tozala costaud donc boya ebele tomema mosala oyo ekende liboso ndenge nalobaka toujours biso na biso forever.